Voilà pourquoi mes frères et sœurs, prenez le temps. Tala Vini. Bakoti seli yango na nzela ya ki mwana musala. Parce qu'il savait que yé a ko résister te. Liboso ya maki epola fomboa a résister à te. C'est bien. Davina a pour meilleure actrice 2025. Te na pas la bango so feba pour la meilleure actrice moi na biso kenda kuna ndi feba pisa. Ah bon Davina te? Davina a joué penalty année. Mais à la base Davina joue très bien. Elle jouera très bien. Na boyi ko jouer na bi ka jouera très bien. Elle est poli, makasi. Mal éduqué, mal élevé mais traiter Davina très impoli, mal élevé, mal éduqué, c'est insulter directement le parent de Davina. Pendant que Davina n'a trophée naé, Asali appelle Atan à mon côté. Mais Kalibaza na se amoyo, mais Kalibazali. Papa Vini, on vivre na mutakufa na ndaku. Oya kikaka ko vange. Bongo bana, asali bana mabete. Nakanda zaki nango. Vini, d'abord, Vini, c'est un acteur oyo. Batu ebele, faut pas comprendre ango, bachango na mitu. Ce que fait Vini aujourd'hui, c'est ça makamo Vini dans bano sa lobité. Tout le monde ndeko Vini, o ayo kokutana na akutani na mwasi o ya kufa o ya bade kuvanda na ye mwasi akotse ki trouble entre ye na bana na ye lelo oyo et akomela pe ko négliger bana na ye mais lelo ya ko découvrir que mwasi wana daki mwasi akufa na ebité yo o tirer leçon nini. Il va vous donner le meilleur naïe. Le message au Vini donc à Mémé Libiso, c'est simple. C'est une façon de nous éveiller. Yaka, on les montre. Oh, simba ngate parce que batu ba oloba ah batu bazata yaka. Yato bunda. So li be jipi na longoli yaka. Tu sais, hein, peut-être qu'il y a un bilamba, mais en vrai, quoi, je suis rien du tout. Je suis rien. Peut-être que tu parais comme ça. Personne ne me respecte dans cette maison. Tu parles de respect. Tu dois toujours crier, il faut que Msaka Maloba Mabe, les amis. Toi, tu veux changer ma nature. C'est pas que bon, on a moutouté, papa. C'est les imbéciles qui ne changent pas. Donc. Quoi d'Africa? Non, papa. Kasi mutu akulu bakaza courageux. Eza mutu bi kaza kule kalibu kasabeti ndani Muzaki. Papa. Tu as le même esprit. Même esprit, non? Oui, d'accord, même esprit. Même esprit? Oui. Ok. Faisons l'affaire. Je ne fais pas. Yo bi biloko ngana na. Na matado bi biloko ngana tika. Ngana na commander ba mbisi bato ba okekanga ngo ba mbisi ba elinga ngana o defisa. Quand même quand tu habiter oh. Arrêtez dit. Chaco. C'est triste quand tu fais des choses comme ça. C'est quoi ça? C'est qui toi? Davina. Oh. Solana mwana pour trouver solution soit na zonga maman trouvera solution bon posa mon pote ezaka te le lobo so mari bo baki ene kulu Eu tô no outro nível e você tá no outro nível e estás no nível baixo, ok? Não podes comparar comigo, moça, ok? Pode sair daqui, vai. C'est bon. Tu vas te marier, un jour tu vas te marier, on sait que tu vas te marier. Alobi? Aussi au colis, on sait pas de Davina et ça qui a un. Mais on sait pas de la ligne, tu as liboma te. Pour na kosunga muta liboma na ngote. D'accord? Hagi. Boko sunga yaya. Une réalisation signée Studio Android.
Vous êtes sur Top Média TV. Cher internet, Tombo Telabino et Joël Noël déjà na banda kunabino bonne année pe calamité. Tout ça déjà en décembre. Tout banda qui janvier nzamba bateli biso a komisi biso ti lelo et c'est on a biso les apôtres zo kota na balandi na biso bolanda biso bolinga biso o bozo tikela biso ba commentaire et c'est on a les apôtres bo kende ko tikela biso sur ba commentaire na janvier 2026 et c'est on a biso yango wana. Merci à toi à ça qui est derrière la caméra, merci à Louemba na montage, merci na bandeko nyonso bozalaka na pona biso bo s'abonner massivement à Top Max Télévision avec Barbine Mongondi la capricieuse de la presse moi soit alinga rabino yango er nyonso na zarana pona ko satisfaire bino na ba besoin na bino. Le na zana tonton tadi to remettre un peu ko solo la film est déjà fin et 14e épisode et ce qui na 14e épisode film il est tellement kitoko to remettre un peu ko décortiquer yango awa parce que maman belle vite en a filmé les am façon na épée à ko évangéliser na bandeko mususu bazwa conseil bazwa leçon makambo e comme bandeko na film lobby e comme la bangote na vraie vie. Donc c'est un peu ça moi ba conseil za la wana et belé on a sarabino bolandaka mingi ba film ya madame Belleville parce que kuna bozwa vraiment ba conseil ya bien au lieu ba pe so yango boyo kokutana na téléphone aussi conseil oyo pratiquer yango pe e simbi na vie. Tokomeka un peu ko solango awa to afina masolo belé o tokobeta awa la kati o bandeko ba komi ko pesa bato ba conseil o lia pesa ngai conseil o lia titoyenga o lia lobananga me ba komi ko finga na ba parents et loko ça passe ndé yango wana tonton tadi mbote na yo Mbote la capricieuse Zambe azala na yo shalom na bandeko nyonso ba libako Olanda biso déjà faut pesa bato rendez-vous que tozalaka na yo lundi mercredi na vendredi ouais ezali rendez-vous oyo ekobando zanga te tous les jours tobando zala wana dans le souci toujours de vous informer dans le souci de vous apporter makambo bolinga mingi famillois il est temps réveillez-vous nous devons démasquer beaucoup de personnes au bazo kozala tout autour il y a madame Belleville il y a Belinda que j'ai l'habitude ya kobengaye il est temps tout le non na manipulation non na excitation à la haine non na makambo ezali na tinate vous voyez merci parce que notre film est banda qui bien et s'il est bien mais avant na banda cette émission une pensée à une grande dame qui fête son anniversaire aujourd'hui elle s'appelle madame Bitenda Kabongo Beata. Bitenda Kabongo Beata. En tout cas, madame Bitenda Kabongo Beata depuis les États-Unis d'Amérique. Joyeux anniversaire à toi, que du bonheur. Une année de plus, ça s'est fait. Beata, fais ça bien, ma chérie. Fais ça bien. Nzambe ya Osunga, Nzambe Akobatela. Que le bon Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Une journée de réflexion, une journée de prise de décision, une journée. Oh, okay. Il faut otala. Qu'est-ce que tu n'as pas fait dans tes années antérieures? Ni il faut ça là. Donc prenez au moins le temps vraiment aussi de remercier Dieu. Hein? Kabongo, Bitenda, Beata, joyeux anniversaire à toi et puis au commissi Mbote nanga pe mwandamwe pas celle que j'ai l'habitude d'appeler mon amour de sœur Katez na kanisi ki place aux a. Encore une fois, joyeux et heureux anniversaire à toi, ma sœur Bitenda Kabongo Beata. Voilà, c'est un peu ça. Merci ma chère. Merci de penser encore à moi. Merci. Beata, casse tout, tonton Tadi est là. Ouais, casse tout, Plein d'aide spéciale à tonton Jacobo Kabenge, les garçons nobles. Merci. Tonton Tadi, tu as un peu de solo là. Nous avons filmé Sili, 14e épisode. Filmé Sili, n'a habité, il y a retenu un nini. Sorry, ma chérie. Aidez Bissot vraiment n'importe quoi. Tu quand vous pouvez les parler. Chaleur, tu peux au retenu un nini na filmé. Oh yo, tout le monde a décollé Bissot, oh, bandécollé Bissot, va jouer, Nakati va jouer tellement kitoko. Tout le monde décovini, oh, kokutana na akutani na mwasi oyo akufa oyo bade kuvanda na ye mwasi akotaki trouble entre ye na bana na ye lelo oyo akomela pe ko négliger bana na ye mais lelo ya ko découvrir que mwasi wana daki mwasi akufa na ebite yo o tirer leçon nini place wana na tirer ba leçon ebele maman ndeti nini wana ezali moko ya ba tableau oyo ezana kati ya film yana ka fortune Kaforti, c'est un film oyo.
nazo ko exhorter ba papa ba maman ba yaya bazonga vraiment na film ana baba depuis épisode premier épisode ya liboso tinde to komi na 14e ezali na ba leçon ebele ya vie ezali na ba orientation ebele. Vous savez, Belle-Vie azali évangéliste comme j'ai l'habitude ya koloba. Apanzaka sango malamu ou amemaka évangélisation na à travers ses scénarios. Okay. Belle-Vie lorsqu'elle fait ses films, lorsqu'elle réalise ses films, azalaka na objectif moko que couche nyonso ya peuple o ba Hollanda film oyo va bénéficier. Donc c'est comme ça que ces séries, ces projets sont adaptés na couche nyonso a bateau. Vini, d'abord, Vini, c'est un acteur oyo. Bato ebele, faut pas comprendre en bachango na mitou. Ce que fait Vini aujourd'hui, c'est ma kamo Vini dans bano sa lobité. OK. Vini lobi azaki Vini mobo ya douceur. Vini lobi azalaki acteur mobo trop réservé. Trop romantique. OK. C'était trop difficile de voir Vini na visage au tozo monaye au lelo naka fortu. OK. Que au mona que Vini s'énerve. Vini a tomboki, Vini a siliki. Vini a beti pendant le bok qu'on a mis ça. C'était difficile pour voir Vini comme ça. Mais c'est grâce au travail, il y a Bella Production, grâce il y a coaching, il y a Madame Belle-Vie, Vini aujourd'hui nous donne à l'opération personnage Moussous. Vini aujourd'hui apporte cinéma Nandenge Moussous. Aujourd'hui, Vini est une actrice, est un acteur, un artiste oyoke. Na ba couche nyonso, ba place nyonso ocha Vini, il est présent. Okay. Il va vous donner le meilleur naïe. Le message au Vini donc à Mémé Libiso, c'est simple. C'est une façon de nous éveiller. C'est une façon de nous c'est une façon yako tirer attention à biso. C'est une façon de nous dire biso ba etolinga bilula lula. Biso ba etolinga bilinga linga. Nous devons faire très attention. Ba revenons, bandeko o ba kufa, ba c'est quoi? Ba tambolaka na ville awa. Ba zalaka awa. Ba esprit wana et lukaka place nini donc il faut kota. Il suffit que juste ekota na nzoto mutu moboué. Écoute ni pena esprit o ezali faible lokola ya Vini. Ekoti mbala. Ekoti efandi. Ba bandi pe ko sala vie. Baza, moi j'ai deux frères oyo. Na yoka ba témoignage pena que non. Moi, je sortais avec une femme au Donga Koufa. Histoire vraie. Histoire vraie. Nayoki yango même até pas 4 personnes. Ba vienanga ba ayao mboyo ba yebi. Ba tu belé ba yebi. Que je suis sorti avec une femme au déjà si à Koufa. Bobi makana yé surtout ba biloko ndengo wana eza biso ba jeune au tozake. Au côté petite mo boyo do za goût. C'est-à-dire, donc, coup de taille, donc, petit ça va. À auto laver. Il y a aux yeux, moi aussi. Au bando bimanae. Sans pour autant, au comme place au moi si donc à Fandaka. Faut ça qui bonne nae. Abandé ko travailler pas nae. Non, nazo yawana. Sans pour autant, na comme place moi si donc à Fandaka. Donc, souka ka libanda. To suka libanda na kumo bimana yepe to ko bima pe 2 3 4 5e fois siko donc yepe na ndimi rendez-vous oya ko tale donc epa na bango wana eza jour asuka oye azolinga ala kisake azalaka mutu vivante aza mutu donc esi akufa apeso pe adresse ya ko tale pe na airboy eza na mususu alongwa po akino tala mutu wana na adresse ake kuta matanga batie photo ya mwasi oye donc bano bimana ye. Nous avons connu des histoires comme ça et pas de la gêne. Rencontre na bango, aïe au luki pas na bango okuta mobile aye akuti photo. Aïe pena na adresse moi c'est doit penser qui est akuti batu bazole là. Mais na photo batie elongi ya mutu ango. Elongi ya moi c'est donc auto zala nae. Atuni oh. Bino bozole là ni abi oh mais matanga na kufi oh. Ye aza mais akufa depuis une semaine yango yo. Et bembezaka na morgue. Oh, bazo zela faut pas kendo ko bimsango. Nous avons des témoignages comme ça et salema awa na Gishasa. Eza na ba misusu pe abimina mwasi ou na mobali. Jour mwasi apesi kande zala to bimaka. Mwasi donc abisi ya otalanga na ndako.
akeboy na ndako ake tu na kombo ya mwana wana babi mais oh yo oyepo otumbola biso tondeni oyepo o provoquer biso tondengeni mutu oyo ozoluka esi akufa tazala disute azala disute mais je viens d'être avec elle hier bi akufa lobité moi si nanga lobité akufa banoko ebele pe trouble de zwa bango banoko ebele pe bazwa na ba problème. Qu'est-ce que donc moi je vais dire par là? Tu veux dire quoi par là? Mon frère, ma sœur, na ba rencontre nyonso auto kutana nango na batu. Ezala na nzela ya réseaux sociaux, ezala na vie normale. Avant de te lancer, cherche d'abord ya koyeba source ya mutu na place nini auti et demande aussi la volonté de Dieu. Vini aujourd'hui, on connaissait que Vini était un homme faible. Que Vini était un homme oyo ba désir sexuel yango nde ezalaki kati na ye tala batielaka jamais un bon musulman poisson na ngulu po akolia ngulu wana te un bon musulman batielaka poison na ngulu te eza lokola nga lelo otomboki lokola do yebi ke nga na melaka mai ya fleuve Congo oketielanga poison na fleuve Congo perte non pour kufa te po poison naka ekita nango donc eleki batielaka mutu poison bakangaka mutu kaka na eloko mutu do alingaka mingi mwasi oyo azalaka mwasi ya baposa nzoto satana ako travailler un homme oyo ako armer ye na biloko mwasi wana alingaka po akweyisa ye mobali oyo pe alingaka mingi se ya makolo ya bamama satana ako travailler mwasi moko boye a disposer ye apese biloko ya lingaka po aluka moyen a atteindre objectif na ye. Lorsque ozangi discernement, lorsque ozangi nzambe okoya kaka na babiloko vini akoyi nango. C'est un message très important, c'est un message très intense pour na biso ba jeune, pour na biso ba oyo tozo kotambola na se na mokili, surtout vous les célibataires aussi. Naza na besoin na bala, na besoin ya mwasi. Au Monica la capricieuse, Monica non, elle a une belle taille, elle a de beaux yeux et tout. Achepe, Bamanza Kane, ya rouge à bien. Moi si Yoana, non. Mon frère, prends le temps. Prends le temps de comprendre. Nasima ya Mokongo na yé ezanine. Ne voyons pas justement au biso tozomona. Il y a beaucoup de personnes oyo bazoko s'est passé le kola bana malamu na miso abat. Mais en réalité, à partir il y a 22h, 5h, akomaka mwana mabe, akomaka mutu mususu, azongaka mwana malamu so 5h et beti, 6h et beti. Ils sont dans ce monde. On a conseillé à garçon, hein. Bagarçon, voilà. Eza pe na mibali misusu. Oyo azalaka na mwasi. Mwasi wana se sacrifie parce que alinga jonae. Bako bando sola na petit na ba air tardive. Mais au moins ka RK bakata téléphone pour bébé moi je dors toi aussi tu dors à demain akiti na se a démarrer motuka viva et bandi akei na ye abini akei asali vi na ye ti ye wana na ba minuit 2h 3h 4h azongi ndako. J'ai l'habitude de oloba onyokola nani o tromper nani ozo mi tromper yo moko non parce que ouais yo moko ozo me tromper parce que le temps oyo ozo souffrir nga nazo ronfler non nga zo ronfler na lali na nga paisiblement mutu na yo donc yenyo kwama ndenge pe nazabu mutu mo donc abita tadia wa akoyi kozala donc tu osala ngope mais donc oza à l'est oza à l'est et loko leki liberté na vie ya mutu ezalaka te et lorsque la conscience est tranquille tu feras tout avec la paix, tu feras tout avec Dieu. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, prenez le temps. Tala vini. Bakoti seli yango na nzela ya ki mwana musala. Parce qu'il savait que ye a ko résister te. Liboso ya maki epola fomboa a résister te. Banoko yo balinga kaka se ya robe na se ya jupe. Liboso ya mwasi ba résister te. Mwasi ya mabe a cause la yo mwasi o do ye mission. À cause de l'homme. Et puis moi ça va bien avec ko venger. Biloko wana article lo pena temps. A jouer lo pena temps. A gagner pena confiance na yo. Parce que tu sais lorsque la femme a besoin de tuer une personne, lorsque la femme a besoin de détruire un homme, azala na mawate, c'est pareil avec lorsque une femme a trompé mobile.
Elle n'a pas pitié. Elle n'a pas pitié. Lorsque la femme a trompé mobile, elle a pitié mobile, il a atteint le côté. Imaginez-vous. Bobola, tu as combien de bilama dans autres? On a un soutien. On a un cinglé. On a un cinglé. On a un body. On a peut-être un body. Ouais. Ou soit de chemise licolo. On a un lipapa. On a un pantalon. On a un sous-vêtement, excusez-moi. On a un sous-culotte. On a soit pour bino mikolo, généralement bino nyo so bo comme on l'a tabacola. Parce qu'on l'a bilo qu'on a nyo so nanzoto. Mais tu arrives chez un homme qui va commencer à venir longolo nanu lipapa. À longoli, des fois payer muto longola te yomoko. Au longoli ya liboso. Il y a mis balé, il y a mis ça au comité na zone interdit. C'est une erreur, un moment oyo que les hommes faut bâtir attention na bango et pas basi au biso tozo ko poussa na pembeni na bango et pas basi au toche na ba vie na biso. Et ça très important. C'est que et ça les mi doit pas venir, ils a dit leçon oyo bande ko ebele bazwa ba bomba pour na ba vie na bango. Yaya, prions aussi. Prière sur les amours qui diable va jouer avec toi. Vraiment. Diable a comme ça pena jouer et surtout quand diable est là quoi li bosso maman a opéra kana vie à moi na mobile ou bien moi na moi si ezaka ba posa ayo baxiloka posa diable ayaka abakisi posa na vie à moto tu ko posa wana hermo donc bando tinda yo il y a des filles et je te dis so talebe moi c'est kitoko mbinga mais cette fille hermoko akoma na ye akobima na mobile ka po mobile doit pese mbote. Oh, mbote apamba abimina e. Donc yemo pe na suko mona la tourner. Oh, mais qu'est-ce que je fais? On sali déjà. Ezali sou yete. C'est un esprit de moto. Ezo conduire alors bandeko nanga mibali to koya kana ba charme ya basité. Vraiment. Les femmes bazali bato au diable a utilisé kana première position après mbongo. Voilà, après mbongo, tu éviter madame Belleville, azwara bano azwara na bango wapi? Belleville azali formatrice. Aza éducatrice, Aza faisait y a star. Ouais. Beaucoup de parents, à travers le travail de Belleville, ça la cahier confiance. So Taliban a nion sur le théâtre et comment qu'est-ce qu'il faut qu'on soit moine. Il faut qu'on puisse aller vers le parent pour nous soit moine. Mon tout doit banyango bien ça de Belleville. Parce que bah parents, bah pesaka Belleville confiance par rapport à mon salanae, à salaka, ils ont éduqué. Aujourd'hui Junior. Junior, c'est un acteur. Hein? C'est un acteur. Oyo, azo promettre lobby Aza Dacosta. On a joué qui toque. Lobby Aza Patrick. Hein? Ouais. Lobby Aza Grâce Luzolo. Lobby Aza Bandeko Nyoso Yebi ya minene. Mon nana Azoya. Donc, Bana wana Nyoso, c'est la confiance aux parents bazalanango et pas ya Belleville. Ba sollicita bango ba parents ba pesaka bango facilement parce que ba biete musala Belleville salaka eza musala oyo ezo teya ezo évangéliser ezo ko apporter ba message à bien à vie. C'est très important dans la vie. D'ailleurs yango ngana utopisa yo do dernière na yepsaka yo. La prière ezali arme oyo un bon parent ba parent o bazali instruit o ba ko pesa mwana. O pesi mwana bâton ya prière. Olaxi mwana nzela nzambe otindie na kelasi biloko na mi balé soki kaka parent a réussir ngona no epa na yé moko ya ko dresser mwana na ye alaxi nzela nzambe atindie nzela kelasi ça suffit parce que à part Dieu au kende wapi maman kende wapi à part nzambe aujourd'hui tout le monde ba comment na bango ko se sentir à l'aise de faire oignon so balingi ba debanda d'auto zomona na réseaux sociaux ezali ba éducation ratée ya ba parents. Comme nous sommes là, nous représentons nos parents. Nous sommes des ambassadeurs ya ba famille na biso. Nous reflétons image à place au biso to outi. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça ko la ki sa bana nzela nzambe eza bien parce que ndenge bana na ba incarner ba rôle na bango vraiment et puis aussi il y a coaching parce que banana ba uta ba palais ba coacher bango makasi ba uta palais a uti ndako ayebi elo côté aza peut-être peu conscience eza penate mais au moins ko l'accès que na scène faut à la boye et puis après ça o wana personnage o banango besoin il faut oza na molakisi lokola Belleville
Donc on va ça bongo de ba coacher bango. Mais maman, moi j'ai eu la grâce de participer dans le tournage il y a ma grande sœur, il y a Belinda. Elle souffre. Il y a Belinda à quoi que des tongonde to kenda wana peut-être les tournages de Siliti 21h afin de 2 ou 3 fois. OK. Er moko aza na sima ya Caleb. Er moko aza na sima Tommy. Er moko aza kuna côté ba couper pezala couper. Ba couper kutu wana tolobela ngote parce que yé azala ka so fandi asimbi kae na ye, asimbi big na ye. Soki azu oyo azo lukate oko bandela ngome mata 10 fois. Ozaka wana na obandela. Ozaka wana bo bandela. Ozaka wana. Mais ozaka wana bozo bandela parce que azana besoin azwa eloko oyo yazana ngo besoin. Siko pendant tout ce temps, ba effort à fournir wana. Et ça pour filmer na ye ebima bien, mais aussi et ça pour que yo acteur ou actrice on s'informer. Otika la peine eloko moko boy. OK, donc ozwa eloko moko boye katia oyo ye azoko sala. Donc abimisaka énergie ebele, elle travaille pour les autres, elle vit aussi pour les autres. Ye moi za faiseur ya ba roi, mais c'est faiseur ya ba star, c'est difficile de ya comme on a belle vie à métier na premier plan ou na première position na ba film na ye. Elle laisse le gens bokende bo sala. Ko gagner na bino eza ko gagner na biso nyonso. Voilà pourquoi aujourd'hui na Bella vous allez retrouver beaucoup de vedettes. Beaucoup de vedettes. Mais les kamba trophée oyo ngisi penza mokili. Ezalaka kama mwa trophée. Ezakaka. Ezo continuer pe ndeko moko aleka ki pona koloba. Bandeko mususu o bazu ba trophée wana. Ezaka madame Belva ki ndeko financer mbongo po babenga bango. Et puis na bandeko wana ba bengi. Pourquoi pas baboya ki kokende kozwa ba trophée wana. Fallait ba yoka soni na place na ye. Na place na bango il fallait bayoka soni mais ya yoki soni na place na bango. Baza bana misala oyo baba travaillaka pona. Il fallait baboya po yo moko yebi ko sala. Ce sont des travailleurs qui travaillent pona. Ba travailleurs oh ba travaillaka pona ko faire la promotion. Ya ba fille au ba outé pas ya Belinda. Ah, on est la promotion? Ouais, ils sont engagés pona yango. Parce que il y a certaines personnes qui pensent que lorsque ozo finga moto gratuitement parce que ozali na jalousie, ozali na motema mabe, ozali na likundu. Likundu, ozali na jalousie, ozali olingaka bato wana te nde bato nyonso mokili ba pesa bato wana mokongo. Même na kati ya bêtise, tu peux faire la promotion d'une personne sans le savoir. Tu sais combien de personnes ont peut-être Lelo Bayebaki Ralia. Mais Lelo, tout le monde est intéressé par Ralia. Il y a un siko Babengi étoile montante. Et aussi, les gens doivent le savoir. Ralia Amitié était. Ralia Azaki n'a 3 personnes à parier. Ils étaient à 4. Il faut passer par vote. Batunde va voter. Donc, Batunde va voter. Mais Ralia Amitié était. Akomicha Nanou. Ndenge nini ye ayebi nete côté kuto bazo sala makamwana ayebi te batwana ayebi bangote azui juste une invitation madame oza nominé na boye pona eloko boye. Donc eza la mauvaise foi, jalousie kozanga eloko ya osala. So ba bien kitisi Bella production. Et kitisi Bella production en quoi? Kitisi yango parce que eloko basali wana bakoya ko sala. Aucune maison de production à Kinshasa. Je respecte ba maison de production nyonso. Aucune maison de production à Kinshasa qu'on peut retrouver de meilleurs acteurs ou actrices que les Bella production. Exact. Parce que je te dis muto yo achaka ba acteur na ba actrice na scène azamona ina. Donc ayebi formé na fond il y a filmé. Ayebi qu'est-ce que ça veut dire la scène? Ayebi qu'est-ce que ça veut dire ayebi qu'est-ce que ça veut dire le scénario, la scène? Ayebi qu'est-ce que ça veut dire le tableau? Ayebi qu'est-ce que ça veut dire le script? Azalina ni ayebi filmé. Donc muto do achaka ba acteur na scène na Bella production azamwana ya ina. Azamwana ya ina, mais lobi ba production na catégorie ba production ba label et ça la label moko teleki Bella production. Non, na ndenge ya focaccia te, na ndenge ya polémique te. Exacté. Autant tout le monde
qui sont en train de œuvrer lelo na monde du cinéma au Congo. La vérité na biso yango bato ebele ba koma ko yina biso. Ba kanta ke soki ba yini Belleville c'est que biso nyo sopeto luka moto yina Belleville. Mais je me pose des questions boyinela ye pona nini po azam mutuka lokola bino. C'est ça. Biso nyo so don to sala pe mabe. Ndenge ye pe ko sala mabe, ngana ko sala mabe, yo pe koki ko sala mabe. Mais boyinela ye pona nini. Ba vérité na biso nde e koma ko tchake bato ebele ba koma ozoka pona ba vérité. Supportez qu'on puisse vous dire des vérités d'en face. Biso lelo, nazo répondre à la question na yo. Biso lelo, est-ce que tu sais que même lelo même na ba plateau na biso. Eza na ba comédien ebele baya kate, ba lekate. Oko benge même ata 10 fois. Tonton t'a dit mutu nanga er mo pedo me mie na voiture na yo. Alors yebso que no nga ba émission na ba tendance pena na linga ko sala te. OK. Ba émission na ba tendance au moni biso to ba artiste au moni bino d'abo pesa position belle vie au moni yo so ido yambinga et créer boy mais au mona mutu na lobby na tongo jeune frère nanga ba rési au mona do yambiye au mona mutu na tongo soit jeune frère nanga le ketu do yambiye au mona mutu na tongo soit jeune sœur nanga Tanya Mabedi do yambiye au mona do mutu na tongo soit bandeko na biso misusu na yeba des fois ba forme na bango te mona ayambiye mais azape mutu ya tendance mais le kola za mutu yo a accompagner ka vision ya Belleville yé a préférer a kende kuna mais na mutu yo a partager ka vision ya Belleville en yate tandis que ces gens là eza bato ba rabesa bango ba chosifia bango biso to pesa bango respect. Nous avons déjà compris que le combat de Belleville ba kota biso nyo so na kati to vivre té Ozo vivre. Na répondre na question na yo. Maison mon côté. Au Nyon Solilo azana maison de production. C'est grâce à Bellard Production. Bazu lumière na Bellard Production. À l'exception de personne. Mais on va peut savoir na bino tout petit. To moni Kenny à l'éca qui une émission, je pense que une émission n'a pas l'éca, une émission inde comment pas hauteur au l'éca pour la roloba ke yé aza déjà na label oyo. Oui, azana ni Kenny wana. Aza actrice ya Bella. Aza actrice, mais Aza nano maîtresse. Elle vient d'Elina, Aza na diplôme. Ako kiko sera BCT pour na bêtise. Le gag. Non, maman, gag est normal, gag est normal. Mais eza ndenge mutu. Outside. Eza ndenge ya mutu. Yondo zabo soki balobi yako sala film porno, yo osala. Mais eza na ba film misusu. Na Kishasa bazo luka ngo n'est-ce pas? Malukongo na kenenanga na sala ata ya ofele mais l'essentiel kana exhiber nzoto nanga peut-être yo peso ki balobi ya osa clip te olobi clip wana na mona ndete clip ezala pona ba fille légère pona ba ndumba eza pena mutu musu do ete ya osa théâtre nga jamais na sala théâtre eza musala ya ba illettré ba tout moko baza ka limité eza ba passe temps o kaka ya Kenny so olobi atopesinga $1 million no sa garte. Elle est libre, maman, elle est libre. Et puis, yo, ozobo yo ka Kenyango kana sango. Ayebi oloba, ayebi okoma, azana maele. Elle vient de Lina. Et puis moi na maman ni. Mais gag batombo ki. Père ya gag na Congo donc ezakana. Te bandeko pe ba sala ba gag. Non, oko silika na lolenge ni po gag eza ya yote. Abiye batindi, ye batindi. Yo pe okuti gag déjà bandeko nyonso bazo sala ezala ba mama Belleville. Bango bato babandi théâtre te na Congo. Bakuta bato. Mama Belleville akuti théâtre déjà ezala ka théâtre mais elle a apporté un plus na théâtre wana. Est-ce que bandi marango bunda na ba conscience na bango omoni air ba kena na ba toilette ba fanda pe no mona fandi boy air mo a fina téléphone bi grâce à Bella Production de longa naza onganaza donc tout le monde est libre sur le bi a to pesinga 1 million c'est sa vie et ça orgueil te bino bo tretango orgueil don ndeni bisote bandeko basala ba gag de babi aza eloko te aza 1 million aza na yango si réellement elle n'était rien bakoka kiko reproduire makambo yé à l'obité na ba au cours ya ba émission na bango na ba intervention na bango donc ça veut dire elle représente quelque chose c'est comme ça au moni les inconscients bazo comprendre était ralia étoile montante de l'autre tout le monde en parle tout le monde a na vidéo il y a ralia na téléphone ça accomplissement il y a trophée au ba auto pesai
azo yat. Ah, mais bon, bah bien te. Azo comprendre en mote. Azo comment do célèbre non? Tant on se lever point wana, to lo belango pe mbala moko to mona ki bando na biso ba lekaki pona ko sala initiative. To kinde ko moko azo traiter nani Davina de impoli, mal éduqué. Beaucoup de gens ont vidéo yango pour ngai na linga ko loba nanga na ya ko loba makambu libanda oza télé za un grand monde. Vraiment. Et ko matisa yo et ko kitisa yo pour na respect nanga pour na respect ya bandeko pe batala biso. Je n'ai pas vu cette vidéo. Ce qui n'a moni yango en tout cas je veux répondre dans votre question. Voilà, to aussi on a régie va balancer biso na moi ndambo vidéo wana et puis to zongi ya tout juste après. Merci. C'est bien. Davina a pour meilleure actrice 2025. N'a pas la bango sauf pas pour la meilleure actrice. Moi, on a vu ça qu'il n'a pas fait. Ah bon, Davina a joué pénalité à Néo. Mais à la base, Davina joue très bien. Elle jouera très bien. N'a pas eu que jouer n'a vu qu'elle jouera très bien. Elle est poli, ma casse, mal éduquée, mal élevée. Mais voilà, comment on va propos à de konabiso yo sali ondini. Pour ezama mamba musala, ezali mamba trophée. Déjà pour traiter mon tout d'impoli, mal éduqué, mal appris, tous les gens n'ont parents, tous les sous na likambo trophée té, n'habité. Tu sais, ezana batu misusu na banda kuna bango bazo souffrir bango moko ti na ba vie na bango bazo souffrir. Nani? Nanu bazui solution ya oyo bazana yango te ti na bandako. Mais to sola. Ouais. Biso na cause à la peine non souffrir nanda kuna ngana na zu solution ya souffrance nanga te nanda mais no leka na télévision kuna luka moina pesa bat do leçon jamais pendant que yo moza na nos propreté sur le plan intérieur traiter Davina d'impoli mal éduqué très impoli mal élevé mal éduqué c'est insulter directement le parent de Davina pendant que Davina na trophée naé asali appel atana mutu mon côté nazaki na excellence ya Excellence, et ça demande le 7 janvier, le 7 décembre, na Hilton. Okay. Excellence, ya mokolo nango ezali Maman Alpha Perla. Ezalaki na Congo awa basi bazwaki bakoza ba 5 ou 6. Mais la majorité ezalaki basi ya Afrique. Ba gabonaise bazalaki. Batu ya Centrafrique bazalaki. Ba Brazzavilloise bazalaki ba Ghanéenne bazalaki et parmi ba mama wana ya Afrique Davina était parmi ba oyo ba yaki ozwa trophée. OK. Ça veut dire l'extérieur est en train de voir ce que font cette femme. Apport na ye na cinéma, apport na ye même na business oyo azoko sala, apport na ye na entrepreneuriat. OK. Le temps que biso ou bino botikali yakoluka yakora baisser yakobana ko sous-estimer ye ko salela kaye promotion elle avance 2025 yango esili ba tout na yo qu'est-ce que tu as fait ton travail était juste d'insulter les gens nga oyo ya malamu ezalaki eza lokuta o na sali pona ko luka ko détruire bato ba jeune nanga bandeko nanga oyo otie vidéo oyo ba batu ya mankiona Baba tu as kiona makasi. Baza batu o bazali na valeur te na miso batu. En réalité baba tu faut des fois bayoka soni. Tu sais que bandeko mi balé. Bakana problème, je cite aujourd'hui son nom avec tout le respect avec monsieur Dioka Songo. OK. Les propriétaires ya showbuzz. Propriétaire ya showbuzz bandeko wana mi balé. Bazala kana problème ti lelo na showbuzz. Il y a ces vidéos qui sont là-bas. Moi, je te dis ils ont, c'est parce qu'aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est que les gens restent impunis. Même lorsque Batou Bazali dans le mal, même lorsque Batou Bazali n'a pas de diffamation, même lorsque Batou Bazali n'a pas de les gens restent impunis. Bozo continue à faire ça Batou Babeki. Bande Kowana, Baza Batou Yaman Kiona. En réalité, Baza Batou, il allait finir en prison. Vraiment. Dans le mois de mars. Dans le mois de mars, bandeko, oh, bah, ya, bah, ça l'émission, bah, la, biso, Bellevie, a te qui, billet, Bellevie, a zui, bah, billet, a kabi, bah, ya, bah, monta moutou. Bah, monta, bah, sali montage, bah, monter moutou, moko, bah, bengi moutou, ya showbuzz. Pour moutou, ya showbuzz a témoigné que Bellevie n'a pas vendu le billet, et ça, le kuta.
biso awa na billetterie na biso to moni ke Belvi donc ateki billet Belvi ayo kozwa ba billet na ye ye mo alobi ake koteka pendant que c'était le Kuta. La personne oyo asala makambo ya billetterie ya Showbiz, ça s'appelle madame bon, je vais pas citer son nom pour na respect na. J'ai son numéro, j'ai tout ici donc avec moi. Nga na sala émission pour demander na Showbiz. Ba pesa biso lumière na muto yo ayaki ko sala témoignage ya Showbiz parce que Showbiz ezali salle oyo lelo ezo longola soni na capitale awa. C'est ça. Ba salo nyonso ezo botama nango ezali mais Showbiz ezali salle oyo ezo kolongola soni. Showbiz ezali salle oyo batie wana pour aider tout le monde. Donc nous devons toujours présenter ba salle oyo ezo aider jeunesse na ndenge o donc longo bani. Nous devons présenter Showbiz na fort nyonso le monsieur de Yoka Songo azo ko sala na personnel nyonso ya Showbiz ezali biloko teke mutu mo boy alali alamuki parce que azali fan ya sila pona ko luka moyen ba mona yeke ba asali musala bien sala ki mandia na ye ba yokele ma waba kabela ye il faut aluka moyen à détruire toute une société. Vraiment. Moi, je fais une émission comme ça pour demander, Showbiz, pour répondre, Bissonan. Est-ce que c'est vrai ou faux Belvi a été billetté? Parce que Bisso, joue au Kenda de Showbiz, Belvi a ça là plein à craquer. C'est comme ça que le responsable de Showbiz m'a invité, moi, t'as dit. Na Kenda, nga na technicien nanga. Nga na technicien nanga. Na Fanda, responsable ya Showbiz. Na fanda na ndeko mususu ya mobali na ndeko ya mwasi o aza lokola deuxième personnalité ya Showbiz. Ba expliquer au dossier nyonso. Bazala très étonné. Le monsieur Deo a instruit sur le champ et pas ya batuna yemi balé. Appeler les avocats. Bana wana fo baya ko laksa biso mutu o bango ba bengaki ya Showbiz. Sur le champ, s'il vous plaît, sur le champ. Il a demandé ça mais Tilelo. C'est comme ça que moi je dis, des fois ça fait très mal. Nous qui défendons ma vraie valeur yabat. Biso o tozo fanda Hermon à télévision au fandi, on s'est dit ben donc écoutez, bah papa o bazo fournir bah effort pour aider la jeunesse, pour aider les gens, pour nous soutenir même chef de l'État, pour apporter un plus dans la société, pour donner une nouvelle image. Et pas yabat. Mais ces gens ici, ils sont souillés. Bazo ko bebi sa mimisala na bango et pas bae o bazali badongolo misu. La présence nanga monsieur Deo Kasongo m'a dit, t'as dit tu vas présenter Showbiz. Il faut maintenant présenter Showbiz ou expliquer makambo nyonso ezali na Showbiz. Tozaka na billetterie o ezali électronique a na Showbiz ezala raté. La personne qui s'occupe ya billetterie ya Showbiz yeyo. Moi en face de cette femme. Mais ces deux cas étaient très énervés, très fâchés. Parce que bazo baby ça, musala naye. Est-ce que vous savez combien ça coûte? Il y a ça la contre-campagne ou combien ça coûte? Il y a ça la diffamation, ko salir image de la société. Les secrets professionnels et bimakalibandate. Mais vous prenez quelqu'un, botie yewana, bozui, bobengani, yo, okoloba boye biso to oloba boye. Pour sa image, il y a Showbiz salité. Bandeko wana, bazaki bat, il allait finir en prison. C'est comme ça que moi je dis. Bah, on peut dédommager Showbiz. En réalité, il allait. Bon, mais je sais pas. Moi, je décide pas à la place. Il y a loi, les avocats et tout. Bah, moi, je peux pas entrer dans ma matière juridique. Ils sont trop sensibles. J'aime pas entrer là-bas, en tout cas. Dans l'ingana au côté, ils sont trop sensibles. Ils sont trop sensibles. Moi, et dérangeant là. Comme ça, en face de Fandi, le monsieur m'a dit, ok, d'accord, on va faire ceci, on va faire cela. Besoin rendez-vous, tu viendras avec ton équipe, vous allez présenter Showbiz, Nenge Showbiz Ezali, Nenge Showbiz Ezalaka, Nenge Showbiz Ezabou Ezabou, Alobi responsable, il y a Makambo, il y a billetterie, Ezaïe. Makambo, il y a billetterie, il y a Madame Bellevue, Awa, toi, quand billetterie, oh, yo bateau, ba contact, boye. Il y a certaines choses que moi je parlais donc avec eux, je ne peux pas tout étaler ici pour ne pas peut-être faire comprendre des bateaux. Mais moi je suis allé là-bas parce que nous avons une émission. Bande quoi na herba sali émission, bazu mutu ya Showbiz.
ba créer mutu na bango na marque na bango. Que biso to bengi mutu showbiz kuna na showbiz ba yebisi biso que Belleville ateki billet. Donc yo tala ki émission. Nathalie émission. Ndé yango wana kendaki na showbiz. Non. Toi aussi. S'il vous plaît. Réponse. C'était une émission lors il y a campagne, il y a vente, il y a billet, il y a Belleville na showbiz. OK. Bandeko o mi balé batu yaman kiona. Ba yé ba sali émission ba lobi. Baza en contact avec showbiz parce que bango ba travailler kuna des fois ba kinaka kuna et tout bazali na numéro ya batu oyo basala kana showbiz ba e oyo ba talaka makambo etali billetterie. OK. Bisika boni bateka ka ba billet na showbiz to benga to vérifier si réellement Belleville a teki ba billet parce que biso to yebi que Belleville a teki ba billet. C'est comme ça ba créer mutuana na marque na bango. Ils ont appelé le monsieur. La vidéo est là. La vidéo est là. Le cas et biso nous sommes événement le 29. Événement. Le 29, oui ça. Événement. Le 29 ça activité et ben showbiz. Ah OK. Au balandi biso. Oui, qui quand même conseil investigation. Chez événement là, est-ce que sold out? Sold out. Bande wasal sold out. L'événement là-bas. Oui, l'événement bon. Bande te kabillé. Bande te kabillé. Ah ouais. Bon, ngai na yebi bat na showbiz na ba organisation na makambo ebele to yebi pena bato moi tout d'abord showbiz tu as combien de places déjà? Oui, c'est qu'on doit d'abord vérifier la place et puis vendre ta billet. Ceux qui pena sold out mo ezali na showbiz pour basala nion sur ya mokili ainsi que yabiso ceux qui sold out et salami ça les affichage na compte nango comme na en ligne comme na sur place bon mon OK sold out ceux qui ba te ka billet mais toutefois et là on m'a bête to mengana ko vérifier na batu ya showbiz pour éviter na olika kuna souvent non na ba radio et tout ça là to mengana bandeko pe to yo kana bango moko so ba loba nini pour na sold out. D'accord, merci beaucoup Lionel. Mais ça fait ça yango to féliciter bango ya problème d'accord. Ouais, mais quand on a quand même toute cette investigation c'est vraiment parce que to betaki parce que tout le monde bandeko ba ko ganga sold out. Est-ce que ça c'est vrai? Bon, le pas sold. Oui, na moni même Linda P na live na hier. TikTok na gagné que ba sold out bandeko ba communicateur pe na ba page Facebook et puis sold out. Mais tandis que tu as un billet, bon, toutefois, c'est pas un problème. Moi, je suis ça émission et ainsi de suite. Tout le monde a fait par surprise. Donc, on entend comment on a été. Le problème, c'est que créer des problèmes. Ça là, mais ce sont mes amis qui travaillent là-bas. Il y a un téléphone dans les acquis. Rien. OK. Tobengaye, Toyoganan. Tu féliciter, on va souffrir, souffrir ma casse. Ça n'a bien un mastanang. Et Péro Escarozo. Anna Moussala, c'est Toyoganan. À 17h d'ailleurs, 4. D'abord, si. Il y a ça de jour. Tu vas me bande de bonne. Tu vas me libre pour que tu aies une fête. Il sonne. Yamba Ndeko Boni. Bien. Vous allez bien? Oui, naza bien. Vous allez à Moussala ou vous allez à Ndako? Oui, naza na Moussala. Na bureau na pardon, peut-être 2 minutes car on a 2 minutes na biko Canada bureau. Na lobby événement moi le 29. Et on a posé la question moi. Pardon. Événement politique, il y a théâtre, musique. Il y a bata théâtre. Il y a bata théâtre. Le 29. Le 29. Le 29, hein. Est-ce que pour toi qui bandeko basali sold out, ndemle oteka kuna. Na nikana za so confirmation. Vous publiez déjà sold out na bango, na internet na mur na bino kuna, na Valve. On a déjà vérifié na serveur nanga, et puis ça pas nombre de billets batekipo, ça n'a plus la capacité à 1000 places. Donc on a vérifié na serveur nanga. D'accord, vérifiez quelques minutes pardon s'il te plaît. On a vérifié la machine. Le 29 déjà événement ya Ndeko Belleville. Oui, yangwana voilà, yo peno ye bien yangwana pena.
Yango. Bon, biso, le serveur na biso, ils ont la biso déjà qui a qui 400 billets. 400 sur 1000. 400 sur 1000. Ok. Ndé yango bango baté qui? Dans salle de haute na ne salamité. Et dans le salamité, ba billet oyo tikala ki banda ko teka ma penalty. Bango ba ko récupérer ba ki teka on ndenge na bango. Ah. Biso to teki ils ont 400 billets. Ok. D'accord, pour toi qui sold out, on a un carton vérifié. Mais n'engo peut cette information sur vous, c'est bon. Otoni bongo pour ça réservation ba billet. Oui oui, na ngina somba moi ata moi 10 billets pour la bande ko tozana bango kuna. Tozo se soutenir kaka. Wana na pesa kasi numéro ndeko ya gozo ba billet. OK. Ça ko benga yende azoteka pour ebanda ko teka ma bien te ba récupérer ba billet na bango ba ibana bato ba pesa. On a déjà repété numéro ndeko ba ko récupérer ba billet. OK. Kinelanga komelanga ko kaka pona na osa lelo ko moko awa comme ça na ko benga ekata na 600. D'accord, kokata na. OK. D'accord, merci beaucoup. Ça va bien. Bonne soirée. Merci madame. Merci. Oyoki? Yomo Oyoki? Non, très bien. C'est le rideau na rideau. Donc il finit ça maintenant rideau. Rideau na ndenga lisoli. Yo Oyoki na bengi bato basala kuna ba master basala. Na boko ko tanga combo ne posa na tanga combo na e bimaneti kaka. Ayebisi bino sur 1000 bateka 400. Mais bato ba oganga ba osepela. Au moins ma kioneza na mboko yo ma kioneza na mboka oyo et puis ngana elo yeka musanga c'est que pourquoi vous attendez toujours que s'il a fasse quelque chose pour que bino boya osala sim point et puis si les a quitté vous êtes pas sûr que si la tiepena salle moko vente de billets chobo ezone bukana. Voilà, nous sommes de retour mesdames et messieurs. Vous venez de suivre cette petite vidéo. Ya bandeko na biso oyo ba salaki mosala na bango ya kitoko selon bango. Mais je demande ici na showbuzz dans le cadre ya business, dans le cadre ya respect. Il y a ba clause, il y a secret professionnel. Vous n'avez pas respecté yango et vous devez nous prouver le contraire. Quand ndenge bandeko ba yaki ko sala investigation, quand ndenge bo collaborer na bango. Bon collaborer pena ngai, botindela ngai yango awa. Ou soit bo bimisela biso mutu wana. Travailleur wana ya showbuzz, bo bimisela biso ye. C'est comme ça, à cause de rien, mine de rien, on peut détruire l'image, ya structure oyo batonya mona pasi, na ba objectif ebele. La salle qui oyo ezo aider jeunesse, ezo ko aider Congo, ezo ko aider makambo ebele. Mais à cause peut-être il y a bêtise moko boy, il y a profit moko boy, il y a intérêt moko boy, on peut détruire l'image, il y a salle ya munene lokola showbuzz. On est soulevé en haut sous ba olongola ndenge nini parce ngai na kana box on a bomba kabilo ko nyonso. Oh doyo zwango déjà. Je peux vous mettre la vidéo. Okay. Si vous voulez bien, je peux vous mettre la vidéo. C'est pour ça que nga siko na yé ko ça l'émission. Je fais une émission. Na sali émission on dit oh mais showbuzz des ali institution, des ali entreprise société oh que tout le monde respecte. Des ali na ba règle. Des ali lorsque ils ont bazali na contrat avec un client ba respecter un contrat. Mais comment showbuzz a koki kozwa abimisa incompétence ya cliente na bango et puis à travers médias oyo oyo client na bango peut-être azali informé te na lolenge nini est-ce que lelo showbuzz ba ko pesa biso explication claire to yeba mutu oyo bandeko ba bengaka azalaka nani? OK. Seul bato o ba ko ki ko répondre na question na la showbuzz. C'est comme ça que showbuzz ba benganga nga na kenda. Bien que aujourd'hui je l'ai dit monsieur Deo Kasongo, il y a certaines choses au loba et salemate. Pona yo dinga basani. Makamna solo la na bango papa de Kasongo ayebi bandeko pe tozala wana bayebi asake pe ayebi parce que petit nanga asake na tambola nae. Donc c'est pour dire quoi? Et d'ailleurs, mambo a promis qui ça là. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, baye obam na ba manette, bazo ko faciliter bêtise trop. Insulter quelqu'un, insulter le parent, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui tu peux accompagner Madame Silla sans pour autant
Au finga. C'est comme ça que nous sommes d'accord que na ba bande ya bateau yo ba accompagner ma sœur si là. Apparemment kibo mutu elongwa bango. Parce que lorsque tu es au Fanny Penana Kitty avec ta conscience, tu insultes mutu calmement. Donc calmement, mal éduqué, mal élevé, très impoli. Trop fêté. Pendant que na Congo awa, nous avons des actrices, bana talent et belé. Mais s'il faut mettre sur la scène Davina, on paie ça. Au bino, bon on a besoin. Ils ont en français, ils ont en lingala, ils ont en anglais. Son corps d'abord, ils ont le couleur art. Kola tanaye et tchaka, bandeko wana mal à l'aise. Photo na ye et lobisaka bango. Apparition na bango. Apparition na ye. Et tinda bango ba kote tinda ba scène. Ba lobela ye tinda ba scène. Ce qui même le numéro 1 na bango a bois que la etabi millionnaire ngo pe no mona. Ce qui nini ya malonga do la ta atende na mona vidéo na TikTok. Ce qui o aza lokola le tout puissant ya bino. Aochaika. Et bon bino banzinzi. C'est en tout cas personnellement c'est regrettable. Yaya. Être pembeni ya Madame Belleville ne me donne pas le pouvoir de toucher na ba personnalité à Batou. Ce n'est pas bien. Et surtout que ce sont des femmes. Ce n'est pas bien, Yaya. Ce n'est pas bien, ce n'est pas logique. Toyebi lobité. La vie est très compliquée na ebisibio ndekonanga. Vaut mieux lia na yoli pa ya okauka mais zala na kimia na motema na yo que d'avoir abondance mobu oyo et zotia yo na ba insécurité. Donc moi je dis, je confirme mais que baza batoaman kio na baza bescro. Baza bato lokuta, baza crédibilité. Misusu baza ba complexé ya bataille na bango, baza ba complexé ya oyo bazali, baza ba complexé maintenant, ils veulent se cacher derrière complexe wana to tchaka, ba tchaka bisoka, c'est pas bien. Ça vous valorise pas. Mais est-ce que tant au lobby bongo baza jaloux ya nzoto ya Davina, taille ya Davina, na habité, ndenge est-ce que Davina kondi makasi bongo. Mais c'est le corps. Mais bato ba lobby lango hein, bato mususu ba lobby aza na zemi, mususu ba lobby ya poison. Moi, la vie privée de Davina, ça ne me concerne pas. Moi, je peux parler que de sa vie professionnelle parce que Ezali Obiso Tozomona. Sa vie privée, ni de près ni de loin, ça ne me concerne pas. Moi, je suis le chargé à communication. Il y a Madame Belvia Belinda. Donc, ndeti boye tozozela film déjà lelo c'est-à-dire lelo bozozwa présentation il y a ba acteur na teaser donc lobby déjà boyoka c'est-à-dire bozozwa film asika à qui consent donc toza wana nous c'est le travail, parlons ya misala et non des individus. Voilà, lelo o ninge Christian Bosembe azui likanisi ya go interpeller ba comédien, on sait comment ba interpeller. Il fait rien. Idée à bien. Il fait rien. Non, mais ba bengi sara kanga ka mbala moko ta ko bengi so lelo ateyo, lo ba bengi so ateyo, 3 ngai nazalaka d'accord te. Ngai nazalaka nanga. Pardon. Ngai nazalaka nanga. Je passe temps oza toze la film na biso ekota famille libota soyez focus. Famille Libota, Tozalawana, Toza film Nabiso, Ekota, Tosepelana film Nabiso, Davina, une actrice de mon pays qui est en train de faire son travail. Akonda, c'est sa vie privée. Dans la vie, c'est comme ça. Ngai yeyo, bozo psanga ken na komi pembe. Est-ce que nga za pembe? Donc, mafuta na zo pakola yango ne mutu e comme ça ngabo. Ya mso ngolanda tentire à mère. Mère hein? Ah. Ezara peti. Te ngana kolanda tentire à mère. C'est la question Bosembe. Moi, je suis d'accord na. Nenga interpeller ba comédien, on sait le mot le problème est là vous pouvez interpeller. Mais après l'interpellation, eza nini? Parce que ngai na utaki komona awa, mais c'est le président avec tout le respect. Question Bosembe. Abengisi ba comédien. Eza na misusu baloba biloba loba liboso président. Eza na misusu baloba mais un jour après,
biloko ce qui était interdit to mona ngo na bitando eke no to mona ngo ba tukofinga belle vite. Ah ok, après koza na après ka go uta kuna kozonga to mona kofinga do belle vite. Or eza ba biloko le président azotelemela. Président ayebi atalaka réseaux sociaux. Moi ce qui m'inquiète, le Congo est dirigé par de jeunes. Congo est bandit na président de la République. Si tozo suka na suka. Papa, papa, il y a 80, na 90 azate. Toza na ministre ya communication, tonton Patrick. Azala. Ayebi souffrance ya musala oyo. Tozali na Christian Bossembe, ouais, c'est un avocat ou quoi, mais voilà, mais Azali, donc nanine. Donc Tozali na présent, il y a ces sacs qui est encore trop jeune. Il a encore le sang chaud. Mais nga siko do déranger ngande na mona ba dérapage na réseaux sociaux. Et ça là une façon ya ko manquer bango de respect. Mais au tombo la sous sujet au baba il faut bakanga ba to ba non. Eza ka moyen ya ko bafouer na autorité na bango. C'est ça non? Parce que comment aujourd'hui bana compétence ya ko régulariser monde oyo bazo ko régulariser en ngoté. OK. Comment ça internaute soi-disant influenceur influenceuse communicateur chroniqueur et chroniqueuse koki kozala au-dessus il y a exigence ou bien il y a interdiction, il y a principe, il y a presse. Aujourd'hui, tout le monde na télévision a grand, tout le monde a besoin de ça dans ma caméra, mais en réalité, tous ali na ba instance ou ali na compétence, il y a ko régulariser ma cambo nyonso. Mais ba ça la ngote. Ngai na mona ba ndeko misusu awa ba finga na ba tiktokeuse ba finga na makasi na TikTok. Wana kuna lobby yo, ngana sala ka boyo, wana kuna ba bêtise mais moko mona aye. Ono ngai kutu na tiki parce que Christian Bossembe abengi ngai. Moi, je vis ça dans les réseaux sociaux. C'est pour que bah se communiquer na combo ya personnalité moko boy oyo azo gérer secteur moko boy oyo ezali très complexe loko la ya c'est ça otie na bêtise na yo obimisi donc ye abenyo na téléphone po yo otika camarade na ye donc yo donc ye na tiki po Christian Bossembe abengi ngai na téléphone. Zwa niveau. Donc, c'est-à-dire, comment on a besoin de collègues, les amis, ma chère, même vous, comme vous êtes là, lobi na tongo soki ba commission mokonzi na nga. Na mitie na simana yo. Na mi kitisi te ke po na koma zoba non. Na landi principe natali histogramme na organigramme. Na tamboli selon le principe, c'est comme ça. Les gens ne sont plus respectés à cause de les autorités bazo ko se respecter bazo respecter principe ils poussent le contraire les gens ya cause la ba pire petit na bango parce que lorsque no commettre ba forfait bango ba yaka derrière ça ba côté na bango c'est pas bien. Et comment vous pouvez kolobalelo moi si modo afandi awatanga kombo ya biloko akati ya mwasi eloko akati eloko ya kati ya makolo ya mwasi afingi pe moninga na ye eleki nango pe na télévision bato pe bazui ba kati ndeko mo ya mobali ba pratique obscène ceux qui sont interdits na mboka na biso bon lexango na réseaux sociaux ils ne sont pas inquiétés lobi na tongo tu penses que babiloko nyonso ici là terre parce que bato balobi to mesana na biso mboka bana na bana moi ça me choque voilà. Donc voilà. Mboka bana tonton t'as dit je pense que to cité na biso bandeko borolanda biso ba retenir ni na passage na parce que bobo sanatie tozana tonton t'as dit lundi mercredi vendredi vraiment bandeko boninga raépé bo s'abonner massivement bo tikela raépé ba commentaire et ça raépé plaisir et pétant okota monique yo ndeko olinga raé olobi maloba bien pona ye obengi pe pona ko soutenir pe ça la bien et puis ça rappelle courage n'importe tonton t'as dit ba retenir que le karma existe. Okay. Mabe et que na rofanda liboso po ezela moto asali moninga ne mabe. Okay. Kiti
ya lokuta ezala nango liboso ata osali nango 15 ans 20 ans 30 ans yeba ke kiti wana ekuta yo ofanda na kiti wana to respecter ka principe voilà to respecter ka principe focus Belle Vie Télévision allez vous abonner na Belle Vie Télévision vous allez quelque chose de bien familloise famillois au lobelaka Belle Vie aux alaka pour Belle Vue focus na ma Belle Vie respect non ezaka focus kama kambo ya Belle Vie. Au départ ce sont des journalistes, au départ ce sont des chroniqueurs, au départ ce sont des analystes. Ils peuvent faire au nyonso bakoki ko sala mais tout en respectant les principes. Totambola na muto yo alinga salité te totambola kana muto yo alinga bêtise te alors vous devez respecter le principe. Il y a oyo muto na tiena nzela pona mosala na ye un point barre donc lobi ko leka lelo